3. Yes. Si cet homme voit venir l'épée sur les pays, sonne de la trompette et avertit les peuples. Non, pendant 2. Fils de l'homme, c'est ça. Parle aux enfants de ton peuple. Yes. Et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays, Yes. et que le peuple du pays prend dans son sang un homme et les habille comme sentinelle, Yes. si cet homme voit venir l'épée sur les pays, sonne de la trompette et avertit les peuples. Dieu a besoin de sacrificateurs. Dieu a besoin de sentinelles. Oh, il faut passer la bataille, passer éveillé, passer la maturité. Alors, quelles sont les caractéristiques? 1, il doit voir le fardeau du pays. Fardeau, c'est zèle. Moi, si nous sommes dans la zèle, à ta place, elle va tout à l'heure, c'est tout à terre. À tout à l'heure, côté, mais zèle. Moi, si nous sommes à Bali, Nalibala, et l'autre, il va tout à l'heure, c'est zèle. Ce qu'on fait, c'est comment assurer. Même à ce moment-là, mobile a joué à l'état. Nous avons un côté à moi, on a un boum. Mukumba. Donc, il y a une personne qui ressemble à la Congo. Il faut comme un Mukumba, il y a Congo. Alléluia. Les ateliers, les Zakaka, nous avons dit, nous avons Zakaka. Avion mon pays ou bien bis mon pays parce que biso et vous avez tous sur la Belgique makama visa baneza ya na kotika na boko bino nyonso boko kende mais oya na fardo a okete na bina kotika na mboka na biso lobela amen. Merci cette université toke stage na Genève. J'ai fait 9 mois na stage. Toke na 12 tozonga à D. Basou batikala na toilette. Eric! Oh, la zone est boubou. Ok, de boubou. Ok, de boubou. Levez la main. Maintenant, sur la tikala qui m'a un problème. Parce que tu as bien dans un pasteur au Congo. Dans les mots, on a des difficultés. C'est ça qui m'a aidé. Le bel amen. Dans quelque chose dans Israël, yaya. Tu comme dans Israël, tu comme qui dans Jérusalem parce que tu longoué na Bethléem. Tu toke comme dans Jérusalem, na tu qui tu longoué 8h du matin, tu comme 19h. Tu lali na délégation, tu lali. Lobi na tonto kele boba na zomo na petit moko to yakina abimi libanda awuti libanda oh petit oudwa o te na kele ki kotala nzoka lukuta petit na kima na chambre atika valise atipe la veste to kele to fungu la valise bo donc ça comme même ngumulo apamba to peka boba na joie problème parce que ngamtana tout compte qui dans la Turquie et la Turquie na pour tout avion nous ba sinisa ngai papi ba toke na bango nous ba kosoka na bakini sikona koloba ni sécurité Israël za blague et ça blague na samba soki combien de fois mais un jour na fin de chambre si on a kangama na Israël pas kanganga natala na passeport bapesa ki biso visa ezalaki ya 30 jours. Comment maman net ozalaka wana? Alléluia. Ah non, jour na te samba non. Mais non, visa za 30 jours. Peut-être que ça la mutu moko yebani. Biso mikolo ekoki to kozonga na biso. Soki visa sila ki bokanga. Mais pas visa za bokanga. Visa za na dadi la yaya le to bima to lekitike to zuva avion à Congo bongo fomo na luwanza ko sala ya belelo na zana na prison ya Israël ya mwana jamais na me basusu mu jamais na zoma yele yo bela na me pesa la main dans la lumière na ko sambela 1 wazana fardeau 2 il faut être un patriote. Aimer le pays. Le roi Kamala na Congo. Même aux hommes de l'autre côté, le roi Kamala. C'est la patriote.
Deuxièmement, c'est lui qui a la compassion. Ndenge makile zo sopana kuna ngana zali mutu na ebiti zubi ya mboka nini na mais il faut na compassion basa bande konanga il faut ezala na kati mutu ndenge na kosambela pona mboka. Après caractéristique mususu ni il doit être intègre. Faut ça juste ça mutu compromission te so ça la compromission au bon de la mboka ko bomba yo keba. Après intégrité 4 5 pas de compromission. Compromission d'intégrité, il est balé. Intégrité, marcher honnêtement, droitement. La compromission, et ça le cas là, ok, comme ça la trahison. Alors que ça la traité, Namboka, Namuto Samelaka, pour Namboka, tout le monde, amen. Et ça m'a mis le dans la télé, donc, la solution, c'est dans la prière. La solution dans la prière. Bien-aimé, nalingo yebisa yo lelo to saber. Yo fo bonga. Parce que so yebi ke moko yanga esa ya ko bonga ngape na kosadini na ko bonga. Pe banda ko tambola mutu likolo. Zalaka fier. Ya ko zala congolais. Esa liba ete to wuti ko tanga biso nyo to wuta koko moko. Pe ba toka wana kata na ba frontière. Levez la main. Fais ça la main à bien. La joie amène à yote. Est-ce que nous avons dit qu'il y a été à Kobongasa? Est-ce que nous avons dit que prière à l'élo dans ma Koyoka? Na Koyoka. Na yeko yebisa motoboko lelo. Osa Kongo na mele ko le pipe sali. Nzela esali. Espoir esali. Makama malamu esali. Atako balo bundisa biso. Mais Bible nous dit, notre Dieu, il est l'éternel des armées. À copie qui s'abisso, à cocango la bisso, mais ça m'amène à côté les mains. Gloire au Seigneur, tellement. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Mon frère, ma soeur, n'allez pas na tongo alelo. Soki nzamba memaki yo awa. Po yo kamate ya o. Nazo ko informer yo. Soki kongwe bongi yo ko za na kati. Ah, nazo yo kati nzambe. Nazo yo ba. Ete otiango na mutu. Soki nzamba linga ko za la awa. C'est ko za parmi ya bato ba ko bonga na Congo. Pe Congo ango pe e ko bonga. Premier point de prière la vie. Personne ne d'abord merci pour au Botama congolais, congolaise. Le banzam est par hasard. Et ça n'a qu'à la volonté na yo au commissariat congolais, congolaise. Bien aimé, ton semble bon. Qu'on semble la canassa motématé. Il faut l'obaka. Il faut l'obaka, c'est très important. Comme la mongo tombe dans sa main. Personne ne merci. Personne ne merci. Malobano Zolo Kanate, vous avez vraiment assez. Jésus.
Kanga miso na yo. Sala prière mo. Sampe na bomo. Nasenga kati na bota ma Congolais. Mais na kati souveraineté na yo. Yango bota kinga. Yango na bota mela. Lelo. Nasa Congolais de naissance. Mabela Congo eza yaka. Lelo olomina comme fils martyr. Na comme sacrificateur. Na comme sentinelle. Na comme ancien à la porte. Il y a une personne à sainte molimbi, c'est la négligence et la ignorance. Na ignoré que Congo est un géant. Nakati ya un géant, nakati ya un géant. Nazalaki pour vivre comme esclave. Les gens n'avaient pas se repentir. En tant qu'individu, en tant que Congolais, en tant qu'enfant du pays, en tant que patriote, Limbisanga, Limbisa Congo, na lisumu ya idolâtrie, na lisumu ya effusion du sang, na lisumu ya immoralité sexuelle, na lisumu ya pratique esclavagisme, na lisumu ya magie importée, na lisumu ya occultisme, Yahweh yokelanga mawa libisa mboka na ga tosenga bolimi sikondela mabe nyonso ya Kongo toyebi yango, mabe nyonso ya Kongo toyebi yango bondela, mabe nyonso ya Kongo toyebi yango bondela. Immoralité, viol, criminalité, assassinat, maître, tosengela bolibis, tosengela bolibis, tosengela bolibis, tosengela bolibis. Akombo na Yesu. Merci, merci. Loboko likolo bondela, tobele makila na Yesu. Likolo na nga, pe likolo na mabele ya Congo. Makila na Yesu. Ezoko kanga koleka makila na bele. Ekakisa mingongo nyonso ya makila ezoganga na Congo. Yahweh, to brise baliance nyonso. Oyo bakonti na biso bakota. Oyo baprêtre satanique basala. To brise yango. To condamne yango. To annule yango. Na kombo na Yesu. Nzambe na mama. Oye korenouveler alliance na yo. Biso ba peuple congolais. Mokonzi na biso asala dédicace ya mboka na biso. Mboka na biso Kongo ekoma ya yo. Esimbami na maboko na yo. Lelo Yahweh, tozongisi Kongo na maboko na yo. Yo moko kundela yango. Yo kosilisaka bitumba. Osilisa bitumba na est. Au nom de Jésus. Matanga esila na Congo. Matanga esila na Congo. Bitumba esila na Congo. Na Congo la Yesu. Merci Seigneur. Amen. Maman moko kufela mobali ya yao. Mama kufela mobali. Tata kufela mwasi ya kalibusu. L'église a déjà bien. Après le bazar. Ah, bazar. Azana yemo. Oyo pe babala ye bien. Azana pete na musabiaka. Ya lebusu. Soza na pale yaka tupanda kuliate. Mama yaka tele mali.
orphelin moko mwana akufela baboti moko orphelin ya tata te usana mama likambo te yaka donc so bino lozonga si passer alobaki nini to ekeli kozozonga nsima tolobi amen botongola loboko na bino mobali potesa kotanzamo boloba bo yawe biso toza banganga nzambe yango wana biso bamama tozalaki bavictime ya makambo ebele na mabele ya Congo. Viol ezali biso escroquerie kaka biso bamama totika na valeur te na mboka Congo. Yango wana lelo nzambe na bomoi tozokorepresente bamama nyonso ya Congo. Tolimbisi Congo mabele ya Congo na bakriminalité na yango tolimbisi yango wana kobanda lelo Congo pambolama Congo pambolama pe guerre esili na Congo kende liboso oza géant pe ozali plaque tournante ya Afrique sika wa otourne côté Afrique kende liboso to proclamer jubilé na Congo azonga na badroit na ye na bavantage na ye na kombo na Yesu. Amen. Bisanga tobeta maboko. Merci. Amen. Biso nyonso ba Congolais tofuka. Kongola maboko, toza ba Congolais. Kongola maboko. Kongola maboko, sala prière. Nzambe na bomoi. Na fuka beli mokelasi ya Congo. Oya zali nzambe na Israël. Olobi na biso lelo. Mwana no ya liboso eza Congo. Mais biso tozalaki komona Congo eloko pamba. Tozalaki mpe kolakela mabe na Congo. Tolobaki Congo bateka ngo bakabola ngo. Tolobaki na lingaka Congo tena kena na poto. Tosengi bolimbisi na maloba mabe bibaki na minoko na biso. Yango na makambo ekimaka. Melelo tofukami. Na mabele tobotamela. Tosengi nzambe bolimbisi. Mais ma belle a limbisa. Toye ko se réconcilier na ma belle Congo. Ma belle Congo zali lipangoli nanga. Na potama likona ma belle Congo pa matin. Lelo to se réconcilier. Obanda lelo. Nyonso na kosala na ma belle Congo ko bota. Na ko bonga na ma belle Congo. Nakoponga na mabela Congo azali yanga ngana azali ya Congo pepela Congo matange sili Congo elamba matange sili yawe tala topongoli maboko pambola biso ba Congolais. Allez tosenga ndaba pambola ba Congolais topambolama Topambolama. Merci Seigneur. Au nom de Amen. Tellement. Le leu c'est le 30 juin, ok? Le leu c'est le 30 juin, ok? L'objet le 1er juillet.
Donc les lois dans le premier semestre. Lobby et Zobama. Tant qu'elle a dans la Bible. Psaume 19, verset 2. Psaume 19, verset 2. Psaume 19, verset 2. Tika kopanda. Maman, je donne à ma kopanda. Mais on va tirer à mon télé. Psaume 19, 2. Hollanda. Le jour en instruit un autre jour. Yes. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Le jour en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Yokana yebisa bino. Si on a mutu. Pesa cadeau na tikeli. Lelo biso nyonso na 0 heure. Toko sambela. C'est quand on sambela mais na 0 heure sambela. Pe na peso conseil ko la kasuta avant 0. Avant 0 heure là là. Mais na 0 heure kutaka yo na pongite. Aujourd'hui kamba. Balobi les jours donnent connaissance à un autre jour. La nuit instruit. Jour après sa connaissance, mais pour tout, il instruit. Il est là français. Connaissance, non. Oye, puis, bien aux arbres. Et tout le monde a besoin de la cérémonie. De Dieu connaissance. Mais instruit. Il y a occasion aussi ça pour que les élèves me tété, pour que les élèves me tété, pour que les élèves me tété. Là, j'ai instruit. Donc, pour tout déjà ma vie. Ok? Alors, les lots, il faut y aller. Premier semestre. Dans le deuxième semestre, c'est pour ça la remise et le prix. Quand il y a des makambo, il y a et contre la matrice, il y a deuxième semestre. Il y a un monde à monter. Mvulo, ndengemo. Mvule koya, ndengemo. Mais parce que à la catégorie, à la remise et reprise. Mais le faut tout ça l'ango, faut tout ça l'ango. Toujours quand elle semaine, n'a lobby au nom de Jésus, créatif. Au comment, toujours ça la prière, au comment la semaine sur ton côté, on a un différent. Et qu'on a la différence. Et qu'on a même mon côté, n'a pas été créatif. Je mets la main à la prière. Ça, c'est un. De deux. Si on dit, maman, je t'ai comme quatre, c'est un témoin. Hein? Bon, je t'ai comme quatre, on dit, on ne peut pas. Ça la papier. Ça la témoin, dans ma campagne mine. Oui. Si on va sortir la voiture, témoin ça. Si on va sortir le plan, témoin. Mais là, on a dit que ça m'a dit, tout ça témoin. Bible la lobby n'a pas sérieux. Pour ça, peut battre témoin. Les autres ont témoin. Ma campagne, tout le monde, ça là, t'a témoin. Parce que le témoin, tu reçois. Parce que le témoin, il y a eu ma campagne avant même chose de monde. Dans Deutéronome 32. Dans Deutéronome 32. Pendant le verset 1, dis la 2. Deutéronome 32. Deutéronome 32. Yoga. Cieux, prêtez l'oreille. Yoga. Et je parlerai. Bandela. Cieux, prêtez l'oreille. Non, toquez ma lèvre, toquez. Cieux, Licolo. Prêtez l'oreille. Yoga. Et je parlerai. Nakoloma. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Yoga ma lobo elingo pima na mnoko na ba. Lobela na metika wana papa. Batemo mi bali photo so. Yes. Okene mboka te ezanga likolo. Okene mboka te ezanga mabele. Ya una memo sali makamba so ba lokilo atoke na ngola mabele sali. Akoloba mutu na ba lokate na kisasa. Est-ce que vous avez alors, tu ça la monnaie maloba. Dans Jérémie chapitre 1, verset 10. Il faut ça là, comme vous comprendre. Jérémie 1, 10. Ok. Regarde, Tala. J'ai été établi aujourd'hui sur les nations. Non, sur... Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Amen. Ok? Si on a kamati maloba, na ye akina mnoko na. Est-ce que vous avez donc ça la tonique ko sala. Et ça maloba na bisote. Maloba ya nani? Akamati akasema mnoko na. Est-ce que vous avez compris ta photo? Rien. Dis-moi, ok.
Déjà, regarde, j'étais établi aujourd'hui sur les nations et sur le royaume. Amen. Amen. Établi. Moutounion, soit comme ministre, il faut faire une chose à quitte. Si on va faire une chose à quitte, il va y avoir un gros, mais les relations vont être établies. Pour ça, établi. La nation du pays européen. Bien aimé, Égypte, les amours ratés. Au lieu de dire que ça, mais ton quota. Ti Namboka, tu ne peux pas comprendre le Bible comme la Tobima. Ponani, nous sommes établis sur les nations, sur les royaumes, sur Balopang, sur la Babalaba, dans le quartier, dans l'Emba, dans Nzili. Nous sommes établis. Je vais la main à Pierre. Ok. J'étais établi aujourd'hui sur les nations et sur le royaume pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Levez la main. Na munoko no ya tie malo. Likamona mabe belisango ekobebisa. Ya malam osako ekosala nini ekosala. Nani asata kona malobo. Nani asata kona maloba o. Tongola maloba yawe. Merci. Na reconnaître. Je suis établi. Likolo na ba nation. Na ba royaume. Na ba quartier. Na ba commune. Na ba ville. Na ba ndako. Naza établi. Naza na mandat ya maloba nzambe. Eza kati na nga. Nyonso ya mabe na kobebisa kobebisa. Nyonso ya malamu nalingi esalema so na proclame kosalema. Lelo nalingi koexperimente yango. Yango na lola nazwi yo témoin. Mabele ezala mpe témoin. Biloko nyonso ntango bakele bozala batémoin. Nga Crispin Toto natelemi entre premier semestre et deuxième semestre. Nazali ko-instruit na premier semestre makambo nyonso ya mabe nakutanaki nango ekota te na deuxième semestre loba yango loba nyonso nakutanaki nango ya mabe na deuxième semestre ekota te na deuxième semestre na premier semestre natelemeli yango na petisi yango na kombo na Yesu ekota te elandaka te malade elandaka te kristo elandaka te baprobleme 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 elandaka te natelemeli yango natelemeli yango natelemeli yango natelemeli yango nyonso ya mabe oyo elakaki natelemeli yango na kombo na Yesu 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 la pétition oh Dieu de gloire nyonso ya mabe oyo elandaki baselelo na nsima oyo ekende na papa bena yango ekende na kolela ekende na liwa ekende na échec au nom de Jésus. Jésus kotombolaka maboko ngandezaka ntina victoire eza nkombo moko basakanaka nango te ndenge ntango lobi ekosalema au nom de Jésus. Même balobaka mutu nini wana kotelema maloba nde kokende te biso tolobi lelo ekokende au nom de Jésus. Même makambo oyo otangi te meza kaka makambo mabe ekotaki na cortège na yo lelo tokarde cortège wana ndenge premier semestre ke makambo wana pesala nini ekende alelobela otelaloba ekende obisi résistance ekende obisi résistance na papa bena yango ekende au nom de Jésus ekende na kombo na ekende ekende au nom de Jésus na kolela au nom de Jésus ekende au nom de Jésus na au nom de Jésus au nom de na Jésus
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et la zone, au nom de Jésus. Et la zone semble là. Merci. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tiamusapi lokozo tesa mutu. Lola. Yoka. Mabele. Yoka. Nazoloba na deuxième semestre. Avant yobotama. Choisemi ya maloba nanga. Ke okobanda ngo na 0 et 1 minute. Nazoloba. La deuxième semaine, journée à peu près sa reconnaissance à ma camarade pour le gars qui fait tout. Pour tout prix, à quoi on a construit, pour tout sous maloba malam. Deuxième semestre, on s'est carton dans ma petite main. Na bandi ya ngona mtoto kolongo no. Malade akogandika esclave te. Na bandi deuxième semestre. Mapela Congo yebi ngafta na yebi Congo. Et na deuxième semestre. Nyonso na kosala ekosimba. Matematika ekosimba. Mosala ekosimba. Liponga nanga ekosimba. Na sakoli. Bible lobi. La gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première. Deuxième semestre. Menez la deuxième gloire. Menez la deuxième gloire. Nasamo pambolami. Nasamo pambolami. Nasamo pambolami. Allez prier. Écoute à la tête. Au nom de Jésus. Jésus. Bénédiction en est la deuxième semaine. Au nom de Jésus de Nazareth. Et c'est vrai la dame. Oh, la dame. J'ordonnerai à la bénédiction. Oh Dieu, ordonne Seigneur. Oh yes, la deuxième semaine. Ordonnez Seigneur. Tu as dit que tu donneras la bénédiction. Au nom de Jésus. Yahweh. La deuxième semestre. La pamboli libota nanga. La pamboli libota nanga. Matanga ikozala te. Moto kokufa te. Tokolela te. La deuxième semestre est un mariage. La collation. La voyage. Kosomba balopango. Bandako. Kobonga. Yangwe kolanda ngai. Pe kolanda libota na ngai. Na kombo na Yesu. Na deuxième semaine. Moto kopambola ngai. Nzambe pambola ye. Oya kokotela ndako ngai. Amiteki ye moko. Oya kosimba bana na ngai. Bana na ye bakokende. Oya koluka kisa mutu na ngai. Ekokita te. Soko insiste. Mabele mbela ye moko. Mabele mbela ye moko. Ngai. Libota na ngai. Bota kokita sa te. La deuxième semaine. Na kopi yango. Mopambolami. 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 Matemashi nozo na kosala. Eokoma na suka. Matemashi nozo na kosala. Ekosimba. La deuxième semaine. Nakangi porta ndako na ngai. Nakufa. Na bamilili. Na badega. Nakongoli porta ndako na ngai. Na babénédiction ya Dieu d'Israël. L'Éternel ordonnera aux bénédictions d'entrer dans ma maison. Et total. La deuxième semaine. Na kotomba biloko ya sika. Na kokuta na opportunité malamu.
mbongo akozala moninga na nga akolobela nga akotuna nga wana mwana nani wana mwana nani wana mwana nani akotuna nga wana mwana nani wana mwana nani motuna nge kotambola likolo mbongo ekoki ya kobonga na nga au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, amen. Kamataki. C'est là que vous êtes à vous. C'est là que vous êtes à vous. Vous êtes à bibeda beta. Ba kotundo Satan, vous êtes nini? C'est comme ça ba argument. Détournant. Et pardon, nombre 10, verset 10. Nombre 10, verset 10. Nombre 10, 10. Yes. Dans vos jours de joie, dans vos fêtes, oh, sans vous en a fait. Et à vos nouvelles lunes, vous sonnerez des trompettes en offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce, et elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu. Les autres aussi, c'est un peu ma prière. Parce que tu as mon kenda, tu parles de ma carte. Mais tu as ton bête à Kélelo. Bon, sacrifice d'action de grâce, à Foupé. Bisous aussi, si tu as un bisou. Amen. Le sacrifice d'action de grâce, il faut ça. Et ça va. Tu as le bac à côté de la deuxième semaine. Ma camarade, elle a gagné. Mais action de grâce, pour les autres. Amen. Il ne va pas nous colonner Sengo, Beta Kelelo. Et c'est le monde spirituel. Et c'est le monde physique. Balié, balié. Ma camarade, vous êtes un coup. Kuna. Moutapek Samoro. Si vous téléma bien. Téléma bien. Téléma bien. Est-ce que ça va te même pas sacrifier d'action de grâce? Pas même tout, pas même tout. Vous m'aimez? On m'aimait. Ce qu'on m'aimait, nous faisons quelque chose. Ah, on a junior sans mon livre. Ah, il a mon livre. Au tiers de mon livre. Si pas sacrifier d'action de grâce. Les offrandes étaient. Nos offrandes peuvent vous retirer. Il y a votre il peut vous retirer. Les attendons, c'est quelqu'un qui a sacrifié. N'a aucun été dans l'âme. Soit quelque chose pour vous présenter sacrifice d'action de grâce. Sacrifice d'action de grâce. Les gens me connaissent. Les gens me connaissent indépendance. Pendant que je suis là, je suis Yahweh. Les gens me connaissent quand la indépendance est un beau cannabis. Bisotoye a ou appelé que soit indépendance spirituelle. Fait et qu'on se matérialiser. Na kombo na ye. Yo lo bina mi colonel Senghor. Tobeta Kelelo. Peut te présenter la sacrifice d'action de grâce. Yango wana. Monde spirituel, monde physique, boyeba. Et à la côté de Tata Nanga, côté Maman Nanga, la côté de la deuxième semestre, ben la Kosili Sayango, et l'autre comme la laïcité, au nom de Jésus. Porte du deuxième semestre, élevez vos létons. Et les rois de gloire avec moi, Crispin de Gentre. J'entre dans la nouvelle saison. J'entre au deuxième semestre. Tiens, bêta kelelo, bêta kelelo.
Nzambe otindaki ngai na lemba na lingomba oyo mpona mema sango malamu ya bokonzi na yo surtout oyo etali mboka bana bacomprendre mpe bapondeli mpona Congo mpe mpona bomoi na bango moko yawe esimbami na maboko na mpo pamboli bango ndenge kaka batie maboko na mitu ndenge elobaki mafuta ebandaka na motu eleki na barbe mpe na monzoto mobila tika oyo nyonso yosopeli bango mafuta ezala ya bango mpe na bana ndali mabota na bango moko na moko azali awa represente libota na ye mpe libota na ye mpe epambolami moko na moko apresente misala ya asalaka epambolami nyonso bazalaki na badosie ekangamaki efungwami probleme nyonso moto akotaki yango ekobima ye awa na psaume 86 elobi opère ainsi à ma faveur ekomonisama mpe kokokisa yawe bana nyonso bakoti awa bamabilamba nyonso ya mabe balataki eza ekwei sika olatisi bango elamba fete olati bango bilamba fete mpe yango bakobimela na kombo na Yesu tolobi amen.
awa ozomona Yesu Kristo akoti na Jérusalem. Ntango akoti na Jérusalem, akuti chaos, akuti désolation, akuti ville les âmes abe. Bien aimé, Yesu atakaki ba politicien te. Abitika na kele ko vérifier prêtrise. A comme l'église a taliba tu bazo pesa bazo change bazo salve change bazo tekabilo a beti bango. Kobeta a beti ke bango l'enseignement il koloba. Il avait traité la prêtrise. La prêtrise était malade. Amen. Amen. La prêtrise était malade. Ce qu'on a dit passage à où il a dit na se balobi ba memeli Yesu ba malade ba biki. C'est-à-dire, les malades, ils sont bango, mais l'église est fondée qui nango. Mais tant qu'on va traiter prêtrise, les malades, ils sont donc la solution, il y a Mboka. Et ça n'a pas parlementaire. Montant consulté, solution Mboka et c'est l'église. Mais quelle église? Église Mathi. Quelle église? L'église de fils Mathi. Quelle église? Église des sacrificateurs. Quelle église? Église des anciens à la porte. Quelle église? Église des sentinelles. Et Yamunzamba Parbolayo Natango. Seigneur, nous voulons parler de ta part. Nous avons vraiment besoin de l'onction particulière pour cet enseignement. Seigneur, qu'il y ait la compréhension pour chacun de nous. Qu'il maîtrise cet enseignement. Et nous allons le transmettre, traduire en prière, que cela influence notre nation, la vie individuelle, la vie familiale et la vie communautaire. Au nom de Christ Jésus, Amen. 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 Terme na biso na kansa boyebi yango koleka ngai. RDC, un géant qui s'ignore. RDC, un géant qui s'ignore. C'est-à-dire, un RDC, azali mbinga, mais oyo ezoye banate. Même pe yango mbinga ngo ezoye banate. Même ba oyo bazana kati na RDC ango bazoko yeba te. Tel tolingi ko partager yango wana. Mais avant na koma kuna na lingo pesa juste quelques enseignements. Mais bien aimé, la nation c'est quoi? La nation c'est quoi? Tant que le baka nation, ce qu'on tali bien, batu ba mona kaka batu. Même si on va lobi, toko sambe la pona mboka. Soko kekuna bako sambe la kaka nzambe pesa biso bafuati nzambe pesa biso bope esili balobi basisi basambe mpona ngana lelaka sona na lelaka na yoko apasi alors nalingi kopesa bino banda lelo oyeba compréhension quand tu parles de la nation il s'agit quoi so balobi tozosambela mpona mboka ezali. La nation est composée de 4 parties. Ou bien les 4 parties composantes d'une nation. 1. Le peuple. Bâti. Le peuple. 1. De 2. La terre. Mabélé. Et troisièmement, le ressource. Bozui, Bomengo. Et Yasuka, les institutions. Je réponds. Les 4 parties composantes d'une nation sont, premièrement, le peuple. Deuxièmement, très bien. Troisièmement, et quatrièmement, notre évangélisation et notre intercession doit tourner autour de ces 4 éléments. Et là, vous dites que nous prions pour la nation. Mais si vous vous contentez seulement au niveau des habitants, au niveau du peuple, la prière est mal partie. Tout ça,
Lobela amen à bien. Amen. Amen malonga. Bien aimé, Bible les jours de biso nation aza mwana liboso ya Nzambe. Nation aza mwana liboso ya Nzambe. Tokotanga eza na Bible. Mais bien aimé na lingo ye bango ko banda lelo dans la pensée de Dieu. Biso to banola makambo. Dans la pensée de Dieu. Première position, c'est la nation. Deuxième position, c'est la famille. Troisième position, c'est l'église. Mais peut-être que comment l'église te tient les besoins. Non. D'abord la nation. Nous avons pas na souci ya mboka. Nous avons na makambo ça na est donc nous avons bazolela. Nazo yo kama wata nazo leka baba retondi. Batu bazo mela masanga. Batu bazo bina. Et pourtant Nzambe azolela. Et ça lokola tata za na matanga yo mwana obimi na balabala otie musique ozobina. Les misanga même à l'obili kama wenge. Moi je suis pas d'accord. Tolela et pas Nzambe. Même tous ont besoin de bongo. Tolela et pas Nzambe. Il pouvoira. Dommage. Parce que to balola matanga. Même au Képaï, balbito sambe la pona mboka, et ça pour quelques minutes. Mais tu as yebiso. Ce qui mboka est malam, aucun exemple pour sambe la pona libala. Ce concernant, ce qui mboka est malam, bien aimé, voiture est le copaba. Quel est l'Allemand? Quel est l'Allemand? Pas petit le roi binoume. Dès la fin des gens voiture. Asa la voiture. Bino nde awo zo mona voiture lich. Mon kasa na voiture na balabala zo denda ba mona ke. Voiture je loni. Sur mon bongo et sa pauvreté. Il y a on a introduit les pas na bino koloba. La nation est le miroir de l'église. Ce qu'on dit mon église les autres ça musala tala mboka. Ce qu'on dit mboka ça kokufa église la kokufa. Église là kufa. Na tant tozango, tozana tant ba conversion te. Tozana tant ya miracle te. Rien. Tozana tant ya kobondela. Nzamba se manifester na mboka. Yo ko lo banga za Congo, est le lobby na ngate. Yo bana nino so ba bala ba Congo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour Nzamba liboso mboka. La mi balé. Famille. En fait, on peut continuer famille liboso. Parce que famille, nous avons vu Mboka, famille, nous avons vu l'église. Nous avons vu Zao, Sobatunio, Tata non nan, Mouta Kolobate, Tata na Mayal, Té, Mouta Kolobate Tata na. Même aux l'église, aux Sala, aux La Kawa, même Koloko Koufa, au Yoka, église fois Kundayo, famille Lobini. Au moins, on voit, hein. Les beaux frères frères na biso bokunda ko famille kufunda yo mais question muda pesa kamena za apesi donc azake protocole bengela na mama ona men aya parce que on va zapper. Alléluia. Amen. Tokotanga na Bible na ndinga mutatangaka botika na tanga te parce que koloba yepe azota commenter penda tangaka nous vérifions. Tokotanga na mukanda ya Exode chapitre 4 verset 22 et sa première lecture tokotel mapona ko honorer nous bandabe. Exode très bien. Exode chapitre 4 verset 22 nous lisons au nom de Jésus. Amen. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils. Israël a comme nation, nation. Et vous direz à Pharaon, Israël est. À continuer, mon premier. Israël est mon fils, mon premier-né. Tel est ma femme, non, papa. Tofani. Tu vois, possible, non? Na pensée en Nzambe, ekolo aza mwana ne ya liboso. Ekolo eza na place monene
na motema ya nzambe ekolo nzambe azaka na susi nango makasi. Alléluia. 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 C'est pourquoi tu as découvrir l'origine de la nation. Il faut tout découvrir. Nous avons la souveraineté à Kéli. D'abord, ce la création, ce que tu l'as dit bien, Dieu a commencé d'abord à créer l'environnement. Montoyer au coup d'un environnement. Alléluia. Environnement, il continue tout, mais environnement. Moto a coûté un environnement. Donc, environnement, c'est un colonel. Donc, ça prouve que non, nous avons abandonné notre sala mboka. Nous avons sala moto. Tout le temps, source, il y a mboka. Acte 17, verset 26. Acte 17, verset 26. Origine ya ba nation. Touta wapi. Bamboke banda wapi. Acte 17, verset 26. Acte 17, verset 26. Bolala. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang. Yoka. Awa. Nzamba sali ke biso nyonso touta na makila moko toza na koko moko meme bamindele batu nyonso bujamwana soko monenga verkis bolo bana ya kozwa réponse mutato na muto mwendo auta wapi sadi pona yesu ba yemba kibongo ngolo ba muto mwendo auta na matakwa mais bon soko yebi ya bokuta na iko pese reflexe tanga bandela. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang. Asali ke batu nyos badi makaka na makila moko koko na biso nowe toke habitassent sur toute la surface de la terre. Esali ke tobimika na makila moko ya nowe mais to panzani mokili mobimba toke ayant déterminé la durée des temps et les bornes de l'air des mers. Oh malembe, il a déterminé. Ayant déterminé la durée des temps, c'est-à-dire Congo eza na mvula nango ebandaka. Nigeria eza pe na mvula nango ebandaka. Nzamba détermina ba temps ya chaque nation toke. Et les bords de l'air des mers. Voilà. Chaque mboka eza na ba limite, ba territoire. Eza la ba territoire naturel. On zamba sala par exemple nini mai na ebite zamba wana eza ba territoire eza ba limite eza ba frontière reconnu même na nzambe à partir ya ba frontière yango ndezo kabola biso na ba mboka mususu eza pe na ba frontière oyo batie par exemple entre biso na Angola awa eza frontière ya maite mais zali ya zamba ba mindele batu batiaki yango eza pe compté parmi les frontières on zamba zone batoke et si bandela nyonso pour la bonne compréhension. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre ayant déterminé la durée des temps et les bornes de l'air des mers. Noé abotaki bana misato na bana misato wana biso tutu biliko na bato mwindu ba nigérien banani biso koko na biso eza Noé. Donc kozala complexité liboso ya mondele kozalaka complexité ndakala ndaza kokanisa bato bazalaka bizengi biso mais na Tenerife tant totelemi tozozela avion to namona boba kizwe nakame photo epe nayebiso mondele azoba daza etika nayebisa yo oyebi biso ndenge totangaka 24 cours toza bayele bango bazwaka 24 cours te meme baingénieur bino bobengaka baingénieur bango bakoyekola na monoko ya bango na ingénieur wana biso tozosala awa soki 5 ans mais ye abandi kaka na gradua
kaka yango azokenda zo ozomateka akoleka kutu biso mingi biso géographie soki histoire technologie ata yo moko yango nga soki mwana eshue nga nabetaka ye te nga bozano na question okokaki te mais oreprendre kaka alleluya mais yo mwana zwi tozokongola tika 24 eko yo oyebi yango ndandimaka biso batumi toza bien mais ezalaka kitoko na posono ngasala bamindele mingi me ti non mundele alongola bilamba lokwa likoso balumbaka solo nafingi mutu te nazoloba lobelanga me na bien lelo patiente nga toza biso mpe presse te balobaki kaka bosoka na mbite esili tokoleka alleluya mais eloko ngo eza na mboka na biso après nde tokosambela nayeba kopambola mo est ce que ozali awa est ce que nako continuer bien aimé bible ezotesa biso que chaque nation est bénie. Chaque nation, d'abord chaque nation a ce qu'on appelle la destinée prophétique. Chaque nation. Chaque famille a la destinée prophétique. Tikana yebiso bamama boza soko bote ata bana misato parmi bana misato mvua maza nzaba sabaka ndinga akopesa kaka te na bana akoboti mibale mvua masala kaka parce que famille nyonso eza na destinée prophétique. Alléluia. Alors tant nzambe akaboli bamboka batu na mboka na bango akamati mpe ba richesse atie na mboka wana, atie bomengo na mboka wana, atie bozwi na mboka wana. Lobelanga mena bien. Yango wana passage papa pesi. Alobi moto moko te apusa borne, c'est-à-dire apusa limite ya mboka muninga. Pona nini na bazombo apesa bango pétrole. Na ba Nigérien apesi bango mpe ndambo mwa pétrole. Na ba Kenyan apesi bango richesse ya ba fleur. Ougandais bapesi bango richesse ya bilanga. Donc chaque mboka apesa bango ba richesse yango wana zala muto sepela na richesse na bino kotia mumisu na richesse ya bato mosusu te. Et je voudrais vous dire, je bénis le Seigneur. Na temo balbi FDC le géant. Oui. FDC bien-aimé à sa géant. Nazo prouvé bino à la lettre et à la pouille et vérifier ma comme la nuit qu'on paye ça et ça vrai. Naza kanesemo, naza congolais. Na wanga nate. Un jour toujours kitaboba na report bakangi passeport na pourquoi naza congolais na tout na mundele ozoka na mpo na nini pesa na sokite na zozonga na mboka na biso na kanga na ba français le français ni ngana botama français dala mena prière sambela no na ngala nzamba ko zoko bien tika français na ba américain population solo ko père je te loue si vous le moko solo ba abala la le o mo tokati Lobela na bien. Non. Loba non sambela na moko taka nzambe na tondo na kommission ko zo ba na lobi na tondo na kommission mais yo père loué tant mais mais quand on va yo ndazo zeno na moko mboka mais ma soum na nga muta tubela na français je sais que ma soum na français tanti na linglo et ça soum na ngala tubela na oh j'étais un Dieu tant non lobela nga mena bien lobela nga mena bien bien aimé na commission bien que ça na français faut lim sanga eza ebele mais eza malamu boye bayango loba amen amen. La richesse de la RDC, géographie physique, population c'est
du 9,56 millions d'habitants. Là, c'est à partir de 2020, selon la Banque mondiale. Superficie 2 345 410 km². Deuxième plus grand pays d'Afrique, c'est la République démocratique du Congo. Deuxième plus grand pays d'Afrique, après l'Algérie. Donc l'Algérie a sa première position, Namounene Bissou dans la deuxième position. Palmarès dans sa superficie. Premier point. 11e place au monde, c'est la République démocratique du Congo. 33 fois plus grand que Benelux, c'est-à-dire Belgique, Pays-Bas, Luxembourg. Bamboka n'a pas la biso, Bakokota, 33 fois. L'homme de la Belgique. Donc elle est surtout 4 fois plus grande que la France. Donc on a 4 fois plus que la France. Quelle est la France? Qui connaît les années? 80 fois plus grande que la Belgique. Inférieure d'un quart de celle des États-Unis. Donc, un quart. Donc, ça va être 4. RDC 4 fois États-Unis. La RDC s'étend de l'océan Atlantique au plateau de l'Est et inclut la plus grande partie du bassin du fleuve Congo, qui couvre une superficie de plus d'1 million de kilomètres carrés. Le seul débouché maritime du pays est une étroite bande territoriale sur la rive nord du fleuve, la région de Moanda, Kounande, Essali et Salamouamouké. À l'est, la frontière suit l'axe tectonique de ces grands lacs. C'est une longueur de 1400 km dans une direction à peu près nord-sud. Avec l'Ouganda, la limite est marquée par les lacs Albert, la rivière Lubiria, les Rwenzori et les lacs Édouard, les lacs Kivu avec le Rwanda, les lacs Ruzizi et les lacs Tanganyika avec le Burundi et la Tanzanie, les lacs Mwero et Luapula avec la Zambie. Le fleuve Congo les départage avec le Congo-Brazzaville. Le relief de la RDC est caractérisé par les cuvettes centrales. Les atouts de la RDC, la coquille de la RDC. La RDC est classée parmi les 10 pays des méga mammifères. Donc, Bandeke, Baninouan 1, Bissot, tous les classés parmi les 10 pays. Alors, espèces à Bandeke, tous en haut. 565 espèces d'oiseaux, 1000 espèces de poissons. Beaucoup fait la tata comme bio. 350 espèces de reptiles, bangolo, banane. 220 espèces de batraciens. Plus de 10 000 angiospermés, dont 3 000 seraient endémiques. 3. Les richesses en minerais. Amen. La RDC possède d'abondantes richesses forestières ainsi que des sols fertiles, idéales pour l'agriculture. Les pays les plus riches en ressources naturelles, c'est nous. On trouve dans les sous-sols congolais des cuivres, des cobaltes, des zinc, des coltan, de la cassitérité, de l'or, de la bauxite, du diamant, du pétrole, du gaz. Les pays disposent d'une grande potentialité hydroélectrique,
des vastes terres arabes, d'une formidable biodiversité et abrite la deuxième des grandes forêts tropicales au monde. Les sous-sols comptent parmi les plus riches du monde grâce à ces ressources minières. Il y a une cause, il y a des tombambo comme ça. Bon, on a Rwanda, mais si ma Rwanda, c'est la communauté internationale. Les réseaux hydrologiques du bassin du Congo est très dense et comprend un réseau complexe de rivières, de vastes forêts inondées et des lacs. Dans les bassins centrales, se trouvant des grandes régions de forêts inondées, caractérisées par des eaux humides, brines, acides. Une fois pétrole et pimaki. Quatrième, les eaux de surface. Le fleuve Congo est le plus grand bassin fluvial d'Afrique et le deuxième plus grand au monde après l'Amazonie, et il traîne toutes les eaux de surface du pays. Fleuve Congo, Congo. Il possède un certain nombre de grands cours d'eau tributaires dont beaucoup ont été dotés de barrages pour la production d'énergie hydroélectrique. Amen. Nous n'avons pas de barrage. Les amis, parce que Bamaï n'a pas de coquille. Les amis, voilà notre RDC. 5. Faune et flore de la RDC. Faune. La RDC abrite de nombreuses espèces de faune et de flore dont certaines sont endémiques. L'éléphant y compte parmi les espèces les plus emblématiques. Donc, Awa Nyama, la Mboka Nabiso, et Zandenge. La faune est riche parce qu'elle est abritée et elle abrite une grande biodiversité. La RDC est classée parmi les 10 premiers pays du monde en matière de biodiversité. En termes de biodiversité faunique, la RDC recèle 350 espèces de reptiles, 168 espèces de batraciens, 1086 espèces d'oiseaux, 421 espèces de mammifères, 1596 espèces d'invertébrés aquatiques, dont 1423 d'eau douce et 183 marines. 544 espèces d'invertébrés terrestres et 1606 espèces de vertèbres aquatiques. Les animaux qui vivent au Congo RDC dans les parcs, il y a éléphants, bifs, gorilles, panthères, chimpanzés, potamochères, citadoung, type de bovins, Gifarnash et Gifarnashi, Mati, Okapi, au parc national Virunga au nord Kivu. Importance de la faune, c'est pour la suivi de nombreuses espèces de plantes, certaines d'entre elles étant entièrement dépendantes d'un unique insecte pour leur pollinisation et donc leur reproduction éventuelle. Nous avons été ébélés ndenge na ndenge, et zobota pe ndenge na ndenge, misusu bazobozwa kobota na nzela na bafungununu na insectes ndenge na ndenge. Flore. La flore nationale d'une originalité remarquable compte environ 10 531 espèces. Tous les grands groupes confondus, dont les alectes, 249 espèces, les champignons, champignons, donc 582 espèces,
yo kangama kaka pe na mato kawe donc eze belé na no liamote les biophytes 154 espèces mvumbwa les plébidophytes 383 espèces les spermatophytes 9142 espèces. La forêt comprend à l'ensemble des espèces végétales vivant dans un même espace géographique à une période donnée. Tolobi, Amen. Voilà la République démocratique comme géant. Et dans le pays, quand on soutient même la géographie, Amen. La position de RDC dans la carte géographique, il y a un philosophe, alors qu'il a dit, comme rêve, dans la gazette, c'est pour dire, bien aimé, pour l'Afrique, ça la décoller, c'est à partir du Congo. Nous avons besoin de grâce. Nous avons pas prière ébélé, il y a Mboka, peut-être Mboka ébélé. Batu nyons en Afrique, nous avons Congolais. Bino va toujours freiner pour te décoller. Bino va toujours freiner pour décoller. Pour ça, l'effort, malheureusement, nous sommes toujours marqué les pas. L'église ignore ça. L'église toujours semble là, mais toujours ignoré. Oh, nous sommes tous allés. Nous n'avons pas pour la pasteur, non. Nous avons pas ce thème, tout le bien, amen, bien. Alors, il faut y avoir la République démocratique du Congo. C'est le seul pays qui est entouré de 9 pays, par voisins. Donc, tout ça, il y a 9 pays. Oh, il y a voisins, pays, monsieur, et si, mais nous sommes entourés, il y a 9 pays. Il y a la République démocratique du Congo. Le prophète Simon Kibangu, il est reconnu comme un prophète. À cela qui chrétien, il y a l'église CBC. Il est là sur la mouche Simon Kibangu. Vous avez les Canadiens dans le centre Kimbangis, Oya Sadio, vous avez les Kacholobi, Papa Simon Kotawa, Abida Yebi Kunatenazo Kenadisala, Akolekawana, Poya Tikaka Église, Akene Kosambe na Lisala. Ce que Kimbangis Bazoloba, Papa Yaka, na Yebi Binote Balada Beti Bango, Natika Angote, Ngana Kesambe na Lisala. Donc il est prophète, il y a Congo, il faut qu'on reconnaisse Congo. Tolobi, Amen. Na Congo, c'est par là évangile et Kotaki na Boma. Nanzela ya Congo. Le premier roi Alphonse Ier, à cela qui n'a moins d'année à Mobile, il est à combattre le premier évêque na Afrique. Boma qui est na Portugal na poison. Parce que Mouta Mouta les besoins comme cardinal. Entre Bamindere. Alors, tant que mon équipe n'a joué na Vanessa qui est poison à Koufati. Mais cardinal est bosso. À cela qui nous tout Levez la main à bien. Levez la main à bien. Levez la main à bien. Gloire au Seigneur. Alors, na nyonso et ça passe. Na motema. Et ça passe. Et ça n'a pas de façon koufa na Congo. Ma yebi diamante. À mon angote. Il y a une façon que ça vient tout le monde. Oh, ils ont kati ya thermos wana. Ba tout ya wa diamant yo pour kamati mbongo pesi. Faut noter. Et là comme on a que kaka na moli. Alléluia. Même comme on a la foi, c'est rien. Ça représente absolument rien. Alléluia. Mais maintenant ma question. Pourquoi cette domination perdure-t-elle? La bandit va cause. À cause d'une part de notre mentalité d'esclave. Donc nous sommes là, nous vivons comme des esclaves. Et d'enfants, tout ça, nous sommes là-bas. Tout ça, nous sommes maquillés, nous sommes là. Mais puis ça, nous sommes là. Et ça, pas moi, maman, je suis là. Mais moi, je suis donc, tout ça, nous sommes là-bas. Il y a un sommes là. Papa, je suis là. Et ça dit qu'il notamment l'immaturité et l'irresponsabilité, et d'autre part de la continuité d'entretien par leur prêtre de New Age. Oui, New Age. Oh, bah, je vais un nouvel âge mondial. Et je vais manipuler, puis je vais hôtel. Pendant que l'église,
autel du Seigneur Jésus-Christ, union et sous les sommets spirituels, église et l'âge. Tout ce que tout ça là, tout ça, tout ça va tout au monde, c'est là qu'on appelle de fonte, il y a 1000 francs, 100 francs. Bon, ça, mais l'église à l'âge. Dans ce pays là, en Afrique du Sud, ils avaient compris. Tellement, les gens qui étaient à l'Afrique du Sud, tout n'a pas de comme en Afrique du Sud. Ce qu'on quitte, à l'aéroport à Pamba, il y a ce qui montre à Simbioto Bunga. Na biki sa mwana moko kuna to kiti to zokelea akanti ba wela kandenge kadi sasa ngapi peti ba kango zunga na mulongo pesa passport na maboko na ngabo na konduyo ti ba cheke to bimi to pekuna ba mongo longo na mulongo c'est pas bien bisoka kata taxi kaka ezalo vite pe to na nombre to za to kokoka na biso mais mon attendez bino bofandi babi msaka ba secret mais ba lobi na bino mutu na mutu akozwa bo pese ba compter bino ba msuba kolomba église lelo ba mo ba kaboli ba pesinga te la vraiment tout ba église a bo ba komo pona na bango na bango abando ke ne tina nzela na ba fazo teka na ba yebi makamele ke na katite en tout cas peta mama ata yo mo zo teka mapa bozaliawa on ba pas boza ba ko kaboli ma papa ça et ça va bien maman et famille l'église a besoin. Alléluia. Alléluia. Nga chose ba yetse o mama na longwe parce que yo ke tali titi. Na ta bi ndeni. So be na ba ko yo pasteur na fana. Mais so ko ni mu ko église aye, ba ti aye ba no ta ti ni me ngai no. Na longwe ye ko si sa be église. Pena nda ko me ba binche ko ya lemba ya matete ya masina. Oso seka, yo linga ko bima mikolo lekiti. On a longa l'église, tika na biso. Église bino aso ko zana solution ni pa na biso, ba futa na nongo te. Donc cette église zana makamu nango. On a ba yala, na la di pasteur todo. Ya. Bon tika na yeko te ya, tika la na yo akoya. O ko tuna za ba mu tupa yo so ya. Pardon. Tika bilo ko na tika. Bozo c'est comme une vérité. On dirait à son fan d'année, à son bas, yo kana samote. En tout cas, papa banda to banda nana c'est un dingue pasteur to kateite. Pasteur to dans l'équipe. Il a fait la veille. Après na payé non compte en fait. Papa na kosa numéro na yo. Numéro na OK kuma. Tala na bala pete yako. Bozo c'est comme na carte. Alléluia. Maintenant comment sortir de cet enfer? Comment s'en sortir? Tobi Mandengeni, la possibilité. Nous devons nous engager dans le combat spirituel, dans les 3 dimensions. Dans le combat spirituel, dans le combat spirituel, il y a 3 dimensions. La dimension céleste, terrestre et aquatique. Nous devons voir la connaissance. Et nous devons travailler là-dessus. Parce que nous devons beaucoup délivrer sur les amis de l'Ikolo. Nous continuons à l'Ikolo et ça la reine du ciel. Dans l'Ikolo, nous avons 3 ciels. Premier ciel, nous avons en géographie, la stratosphère. Yango tout le monde. Deuxième ciel, Babengango, dans Éphésiens 5, 10, 11. Le quartier général de Satan dans les lieux célestes. L'obélant amène à bien. Et puis, Panzamba fan, Nzamba fan, il y a 3e ciel. Il y a un autre qui va prier parce qu'on a bitumba. Nous avons ce qu'on appelle des esprits territoriaux. Bon, prier, il faut les canaux, nous parlons d'abino. Talana yolelo. Sauf que ça veut dire que n'a pas prier, c'est donc, et que nous. Et puis ma puissance, il y a un quartier, commune. Ville de Kinshasa, RDC, bon, pas dans le premier ciel. Ce que vous avez dit, le roi de côté, le deuxième semestre, c'est changé. Changé. Quand vous voyez l'église, la dimanche. Donc lundi, et Koufa. Vendredi, dans la semaine, l'église est Koufa. Mikolonio, so obino bokanga. Tout ça, on a mardi. Tout ça, on a vendredi. Nyon, so on a mis en train de les sabbats. Nous, on a dimanche. Non.
Si vous savez que mercredi déjà sabbat, si vous savez que vendredi déjà sabbat, si vous savez que dimanche déjà ça. Donc par semaine, vous avez contacté le sabbat, ni ça, mais il y a quelqu'un dans on dit, mais les Syriens. Bino a mes semaines de tombe dans la penda. Bisson, hein? Bah, modérateur, bah, mais la paix dans la semaine. Alléluia. Donc, il faut qu'on ait senti qu'on a un combat spirituel. Tout en appliquant, à mettre en pratique les commencements de Dieu à qui notre pays a été consacré sur sa suprême demande en vue d'en faire un grenier mondial. Oui, la République démocratique, c'est un grenier mondial, et ça mondial. Donc, comme on a pas maté. Pour rappeler l'Afrique est dans sa saison de jubilé décrétée par Jésus-Christ. Tous la saison de jubilé. Nous avons dit la grâce, Tozala kana Abuja et Paiwap en 2010. C'était au mois de mars. Tozaka Kuna. Biso Tokene qui représentait la République démocratique du Congo. Tozala qui va payer ces jours-là au moins 18 pays. On va commémorer 50 ans. Il y a anniversaire, il y a indépendance. Entre autres, la République démocratique du Congo et Zala qui n'a 4. Et pendant la date où on a 2010, en 2060, ton côté la saison est jubilé. Donc, on a tout ça la saison est jubilé. Jubilé, ils ont fait esclaves. C'est-à-dire, ils ont fait esclaves dans la liberté. Il y a un temps où on a présent le but, comment, droit, quoi, état de droit. Mais ça dit jubilé. Il y a le but état de droit, peut-être qu'il va quitter. Mais puisque vous avez connaissance, c'est ça. Tant qu'on a Lévitique chapitre 25, verset 13. Dans la saison de jubilé, chacun de vous retournera dans ses droits, dans ses avantages. Donc la période de tous ces période de jubilé, ce qu'on a bateau, on a besoin de l'ongola, yaya, et zanzamba, salama kamunaye, Nicolézo, ya, et dans la cause, et dans la sali nanzambe, et dans la bilong de Pelé, pour que mon ayamo ni sous terre, parce que nzamba, c'est la restauration à Congo. Yango na prière na kobanga te, kokufa te, okomona Congo asika, okomona Congo asika. Ata basali nyonso lokuta, Congo ekokabwanaka te, Congo ekokufaka te. Nyonso toza nango c'est douleur, la douleur d'enfant. Le vrai Congo vient. Le vrai Congo est en cours. Na posani prophétie. Nango peut-être une prophétie que soit en Afrique du Sud. Seigneur a peut-être sur la 2005 et je comprends ça. Alléluia. Alléluia. La saison de jubilé comprend 1. Saison de libération. 2. Saison de retour à la propriété. C'est la République. 3. La refondation. La base Yassika. Et au Salema. L'élévation, oui. Et ça n'a pas besoin d'aller l'élever. Parce que la grandeur, la puissance. Et enfin, c'est le temps de jugement des oppresseurs. Amen. Na jubilé, yaya. Zala malam na muninga. Soza motema mabe qui sera balayé. Et ça, saison et jugement. Au continent de la bat, au picola yo. Au signe moi na bat, au picola yo. Saison et jubilé. Na sambe la capé na conseil. Pendant que sambe la titre comme en 2060. Sambe la jubilé. Et ça public. Partons, Dieu est au contrôle et de notre côté. Aussi, le Fils martyr, sacrificateur, forgeron et accompagnateur de notre Père Céleste, l'Éternel des armées, dans l'accomplissement de son programme, doivent-ils s'élever comme un saint homme et en fervente intercession durant cette période du mois de juin. Du mois de juin, tout élément. Beaucoup de temps, on a Deutéronome 12. 1 à 3, Deutéronome 12, 1 à 3, Deutéronome 20, 1 à 4, Jérémie 1, 9 à 20, Daniel 2, 34 à 35, au sauté 44,
Et enfin, Michée 4, 10. Je reprends Deutéronome 12, 1 à 3. Deutéronome 20, 1 à 4. Jérémie 1, 19 et 9 à 10. Daniel 2, 34 à 35. Au sauté 40. Et enfin, Michée 4, verset 10. Tolobi Amen. Nathalie Sibino, Congo est géant. Mais le problème est ça, il y a biso, tout ça conscient en côté. Tout ça conscient en côté. Tout ça ignorant. Tout fan de ce que vous avez dit, tout ça ignorant. Yango wana, enseignement zalini, yo okola, okoma mati, okoma sacrificateur, okoma accompagnateur ya nzambe, na programme oyo ekokisama, okoma sentinelle, koza su mwana mukete, kola, ndana lobaka mabe na Congo te, na pambolaka Congo, na lobaka vanga na kufa, na kolia mayonnaise lokola kisangala, et salami na fabriqué en République démocratique du Congo. Lobela mabe. Nalinga kolela toutina na alimentation tozobima na fruit du sud na porte tala bakarso mibala mbinga lokola bayoka biso tozoba na nkala tobima ko bamuse ndenge mbinga petit comment yozoba ngala abia vile toyakoluka ba devise na popino koza ngaka mwana banda musu mwana leve portier abangu bale ba licencié ba licence ezoko kokufa lobelanga main ezani masumu moto ezokobenga na bato biso ozokanza bato bazokende me kende na bapa ebele bakongole ebele José wana omonaka te akangama na mboka moko wakende po akangama na mboka moko peso bavorefule ye bino kota tiango nde boza na don babombamaka bakuti na bino mpo bayeli akende me nzoka sa zonga ifafanda bakutu na belili no mine makasi na butu moya kobimesa te o biso mutuka eza te ok ntongo etani bameninga ti na centre moko na fandi nazozela consultation apamba $50 nakuti mpe atote ya mwasi azobanga le nom toto me dit quelque chose là tata biso apotaka mwana kote oyo. Non, ça me dit quelque chose. Non, comment vous êtes comme le Moïse? Ah, c'est qui? Moi encore, je le suis. Naza mwana ya nafanda kana comment? Ah, mboko ni so le père, mboka na de Badadik. Gaza mwana Badadik. Ah, usakule ka sambanga bien ale kaka biso to akeda sambala. Sikuna comme lukala mitu mais comme na bamboka mosusu eza mboka moto ezobengana batamayele parce que masumu ebenganaka bato lobelanga amen na bien alors yo na conseiller yo koma mati kola lobelanga amen na bien lobelanga amen na bien bien-aimé bato nyonso bazonyokola RDC bakopase na jugement nzambe akojuge bango nzambe akokondane bango totanga Genèse ndeko moko atanga nazokoma nanga na suka Genèse chapitre 15 verset 13 à 14 Genèse 15 verset 13 à 14 Genèse 15, 13 à 14. Yes. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ok. N'a pas permettre. Bakitanayo, bakozala esclave. Bakosouffrir pendant 40 ans. Mais yoka, toke. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec des grandes richesses. Communauté internationale, moi Rwanda, bien aimé, nous sommes comme Rwanda. So combien de fois
naleki na Rwanda mpona kende na Uganda nalali na Rwanda eza mboka moke eza mboka bamontagne me baboulevard basali eza mboka na biso nazalaki kosilika leto nakokenda biso nazomo nyonso babongo na bambongo na biso baautoroute amonene na bien aimé, comment expliquer olongwe na Congo ozokota na Rwanda eza plus de 100 barrières plus de 100 mpe batia bapolisier na basime te na mabe bongo mpona koya na Congo 3 barrières c'est-à-dire bango babima na bango bien bakota na bango mais nde biso mpona kokota 100 nzonga leto yango kosolola mutu afandaki na sika na nsima na biso service ya sécurité ezofile biso toke koyeba yango leto komi pa tokomi bien mebutu wana tolala te olala pomi ndenge nini bamelaka masanga banda tongo te pourquoi biso tozakile kobango na te bato tuta lobelanga bene me banulaka biso même makambo ya politique ezali pour conflit ya politique ya bato te lobelanga bene bien yaya toza na valeur mais bato bazonyonga Congo nzambe alobi akonyonga bango akokipe bango bien aimé ti yango na mutu okomona yango Bible elobi baviole bamama ya biso baviole bana na biso mais bango bakoviole bango ntina matoi. Amen. Amen. Qui peut prier pour la nation? Là, c'est un problème. Qui peut prier pour la nation? N'a ressemble pour la nation. Ésaïe 62, verset 1, verset 6. Ésaïe 62, verset 1, verset 6. Ésaïe 62, verset 1, verset 6. Isaïe 61, 6. Yes. Pour l'amour de Sion, je ne me dirai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Jusqu'à ce que son salut paraisse Yes. comme l'aurore. Saint. Et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Yes. 6. Yes. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Yes. Ils ne s'éteindront ni jour ni nuit. Yes. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Ézéchiel 33, 3. Ézéchiel 33, 3. Ézéchiel 33, 3.